Mbote na balandi nyonso tu ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenu dans notre émission Adassa Temo TV des retours. Nayebi ke na manka kibino ma, je suis là, j'avais de problèmes, donc menaza de retour. Toye ko kotisa ordre na kata zamba oyo, tozo mona ba nyama nyonso mutako banga sumu ninga zate. Alors mame toile, ozwi courage nini ya ko vanda na kati ya kiti oyepe ovanjo banjo bimisa mai ya misu, larme de crocodile. Mama étoile oza penza hypocrite nano na mona te. Oye ko vanda oye ko lela bimisela biso émission moko o ba finga ki mama mo fibi mungu wana avant yo kende na esbito tangu yo zalaki na kati ya leza bakuk ozo tourner o moni ke babandi ko benga yo yela biso ba preuve parce que o eza mboka ya analyse mboko yo ko kute ama bela mabe makasi bimisela biso video to bimisela biso audio oyo ezo lakisa ke batu bayaki ko finga ye mama mo fibi mungu mama pleureze bayaki ko tuka ye. Oh, yo pesa ki yo mawa te moza na motema mawa yonde muto yebi kolela koleka batu nyonso rolo ba pesi yo ya kolela batu misu bako sala ngote mame toile yo lingo ya kolakisa batu nini bino bozala so bazo respecte bino bolinga respecte ba mama théâtre balinga respecte balinga bato bayaka ba mankaka bino to yebisaki bino na sila soki boyebiso tokoya mame toile loko sale eza hypocrisie. Si, en réalité, ozaki lezende ba fingi mama mufibi mungu wana mama pleureuse, makolo poussière, ozaki na souci ne ba fingi ye, onga ko luka ba plateau ebele, o bazalaka neutre, onga okende koloba, nokena ka pa toka wana, pourquoi? Mama étoile ezalaka te tika hypocrisie. Est-ce que yo penza na taya ba major bisadidi na taya ba na tana bino wana kaloko kaki oya ko vanda na kiti parce que ba fingi collègue na yo po ba finge na kombo na yo ba finga ke ba lobaki ni bimisa video moko ba lobaki o esali o passe yo ato yo sali sortie médiatique ba to ba okata ko finga Belleville. Mame toi tika hypocrisie ozaki ka na posa Belleville mona o malamu a continuer a ko benga yo akanga bino Belleville ndenga za bongo mutu mabe azala komona comédien moko tellement azo banga kaka sila benga ete omona pesi déjà ba comédien ba mbongo ya ba 3 films ya ba 4 films alembisaka ba comédien te ba comédien ba komi ko réclamer ba vanda kalisu kimia te na mwa moko akobenga bango ba 5 fois 6 fois batu ba pema kalisusu te nyonso wana parce que azo banga mam sa benga bango mam sinde mokeli na bino boze loko te bino nyonso na groupe na bino. Bosala hypocrisie, bolandi hypocrite mama na bino bolingi boya kotia ordre na zamba batu. Yo za nani mame toile, oye ovanti na Luanda simbeli yote oye na Congo, oye ki na Congo pono salani, olongwa ki Angola oye Congo pono salani. Mais c'est pas que joué, siko pona nino koko make o bafingi Belleville, yo kamutema pasi na place na ye. Ye mama makolo poussière wana a finga mika kapona yoto a finga maka tango yo ko sala sortie médiatique no yo kanisi bako tika ko finga epona yo mama étoile tika hypocrisie bozo kola te bozo kola bola kisabano bazo ya na simanini bino moko ba hypocrite bolingo ko tika via hypocrisie te yango na bozo pomana bozo bomana mama pleureze bisika azalaka kuna azana bato ebele o baza pembeni na ye babaye ye balembie déjà ozo ya kobwaka na bafilme vomie ya Gabi asala bémission mais aloba vérité okomi na bafilme mwasi soki aza na ménopause fo azala bobongo yo oza na nini deuxième bureau oza na mwana te oza na eloko te mozo ya kofinga bato baza na ménopause bino nyonso boza bato ya ménopause bino nyonso boza ndenge moko bino nyonso. En tout cas théâtre hypocrisie eleki mingi mame toile na ba collègue na yo o bosala na bango théâtre ba sepelite na comportement na yo toko ya kofinga yo te parce que oza mama mais ozangi sagesse.
En tout cas, ce que mukolo manque sagesse comme ozanga yo, et comme ça mutu bébé, et comme ça mutu mwana mukie, parce que yo yebi mboka ote. O yebi makamune kenda na YouTube te, yo za mutu te ya vanda na 20 ans de carrière, soki combien d'années de carrière, ozo ya vando le la po ba fingi Belleville, Belleville de nani, akotika ko finga matoto ko finga elisu makasi ti akotika ko fiba mungwa. Likambango eza nini Belleville motema mabe ti ayeka ko saliso étoile donc ndongo za bongo yo étoile nani Belleville mutakomi ko diriger yo étoile Belleville azo diriger yo po oya ko vanda na kiti wana po senga Belleville pardon encore oleli ako tia na ba film ako futa ombonga ata ya 6 film ata ya 7 film ko sila mais conscience na yo sila yambi yo très bien siko bengi Vincent Poani Obengi Vincent pona nino tuna soki samedi o jouer. Oko jouer te, ba tableau na o jouer ki na les Abakouk de SB, il faut ba longolango ba remplacer mutu mususu parce que ba rôle na o ya ko bimisama ya misu bato ebele. Ezala na kati ya SB na ela lela kamakasi si la bisalu Beckham la maman des Abakouk pomba scène. Soko za na posa ya kotia batu o balelaka. Tozana mwanda na biso bombo alelaka makasi na yel to utaki omona ba filme awa totala ki ndenge ndeko na educha kufa ki na yel apesa ki makambo abimisi emotion moko o tondima kite na yel alela makasi boko tia na yel na place ya mama étoile botie na yel akobimisa ma miso akolela soko moni ke rôle wana eko simba pa na yel te boluki mama Teresa botie place wana apa mama Teresa mosantu pa lelaka Cardozo pa lelaka eza na ba mama bele ba tourna kitoko botie bango wana o balingi kolela ba kolela ba rôle akolela o eza te ka fo ezala kaka bango fo ezala ka mama étoile non otika batuko Poani bolinko pemisa batute. Yo tangu Vincent zo benga, oyeba tanga Vincent bengi yo. Oyeba ki bien keza pasi la bisalu Beckham la maman des Abakouk. Ozo akosa batune. Tika kokosa batu mame toi. Oza mutu de choses zwa position na o. Seke tango kenda ko tourner kuna ba bengi yo ba gangeli yo. Pona nino kei pasi la yangwana yo sa la sortie médiatique. Oh mama oyo. Botika vi o ozana weza vi mabe. Botika kozala ba hypocrite tango sila lobaki tout le monde est hypocrite bobo ya kiti mais yango to mona lelo bo bitema mabe mama étoile sila yambi yo bien ozala ki wana na leader ya Babakouk ozala ki wana na mama ya Babakouk tango mona ki ke Babakouk bazo finga yo po ani no yebisa ki sila te yango sila za na raison azomona bino bo ba desalime azomona bino boza ba pingui donc azomona bino boza ba Shrek boza ba kokomel boza ba bebeti mitoda bino ezo sala lisu bien te nyonso kaka mutazo belisa ba comédien liboma o nyonso za kaka mwasi o Belleville yango mwasi a mwindu motema mabe boni boye ndika zalaki awa pa sila bisalu bobandaki ofinga ndika ye mama mukangi ba meshi wana bozalaki andika yebi ko jouer te lelo ndika longwa na SB akomi pa na bina ye koli ko jouer bolinko tia ba trouble partout Mimika bongo auti awa botindi ye attaché de prince ya afingi Mimika bongo batu nyonso ba longwa kaka décor auti kozwa Naomi awa na Michou ekomi problème yango yo Belleville yo kanisa yo za nani na communauté na biso yo za nani pono diriger ba comédien yo kutu mutabimisa o mama vi yo pesa respecte o valoriza yete na tour no lingi ba respecte yo papa la salina o ba mbule bele mama étoile zala mayele mama papa la salina moi so ba mbule bela salina bela le la pesa récompense nini ingrate Liza vandi wana Liza si la banda ko benga zo boya kako ya pona mwana mwaso Belleville le la sali ni ingratitude alors bozwa maye so bozwi mayele te ba comédien mitali bino so bozo landa loyenga mwaso Belleville akomema bino na enfer comédien zala netre kende ko jouer partout teka image na yo c'est ça un comédien bosa la lokwa ba tonton Omar ba tonton Pierrot
bozalaka bongo. Bozala netre, bo jouer partout parce que bo teka image na bino. Yaki musalo te po na Bellevue, yaki musalo po na famille na yo, po na yo moko zala bien se vendre. Alors, comme moi musala Bellevue te, abonnez-vous massivement sur Ada